libota mobimba babombaka te bato nyonso situation se moko nga na bituni likolo na likambo oyo lelo nazwi eyano nkolo apesi nga alobi ezali singa okomona libota mobimba basi kitoko babalaka te babotaka kaka na ndako oyo ya baboti lelo nkolo apesi nga eyano alobi ezali singa mama divorcaka yo mpe odivorce libota mobimba bakufaka kaka na maladi moko singa okomona famille mobimba bato mayele basilisaka kelasi te bamosusu ata mpe basilisi kelasi misala eza te bakoma na bango bachampion kaka ya kobeta badame bakarte mpe bato mayele yoka lopoto na monoko na mituni likambo nini bamosusu bakoma kaka masolo ya bamusicien ya bahomme politique bayebi banzela ya poto atangani bakoma te nkolo na nzela ya mabondeli toleli alobi ye yanolele ezali likambo ya singa. Même si j'ai commencé à 1000, je me retrouverai à 0. Seigneur Jésus, il vient me délivrer des liens de ma famille. J'avais quitté mon pays pour aller en Europe. Alors que la malédiction n'a pas besoin d'un visa pour atteindre une personne. Ah, tu as envoyé les apôtres pour délivrer l'anneau qui était attaché au village. Aujourd'hui, c'est mon tour. Yaka kokango langa, nkolo Yesu, matelanga. Biso totatolaka kombo na yo